ya vya sona tante binya ke muninga sala kyawa yita sona sango yo kutawa to kinga pila koma kila posa na mona muninga ngopo asumbela biso be masanga na melaka taba muninga ba tuninga ndeko musano ndino zo sala na bisi bango kaka kopo wo yelinga la sala ka wana babi est-ce que kopo wana ya koteka ba kombo le luti komina anjo komina mwana est-ce que yango kaka roboko la famille kaka la venu to melaka masanga nganda wana ezala mama moko sokutane ka ozo solution tu vas pas mamango kotala la tali mama wana wana kile ko spécial pa mamango te mama bisinga ke oui yo pena poko bana yo bien ko les plus célèbres batu mona yo mutu bamona yo ki vous appena mutu la kacha batu ko bana ko la bango msutu ko le kabango fu oyiba ko bimaka na mwana na yo amwasi. D'habitude, nous avons âge à 6 ans. Croyance, fille dans 6 ans, la boîte la passe. Elle s'est rendue à Kende. Donc, on est à 22h, le 22h à lobby. Il faut qu'on ait un kaka. Cherchez-moi un kaka la joto d'ailleurs. Donc, il y a un kutani, un kaka wa mengai. Donc, il y a comme le fils de babi. Oui, qu'il y a un fait la madame. Oui, ils ont les belles conditions. Après ça, on a pour un bon sang, on a salaka. Ben kondima ufanda kolala kolamuka na yeko sacrifier maman croyance moi c'est ngai pela ko remarquer que soki na bimika na croyance soki na zonka na ndako na sambetu na ngawana mona ba mbongo ebele ko tale wala bo baningo nyonso ba mimanga na nzela wana ata moko tazali bango nyonso basila bakenda soki na lali na butu donc moi d'abord nous tout voyez ma secret gars parce que badi ba ko jouer ba me manga place ba ko sali pour te faire que la gabi no tout la sala non zara kimia anda regarde tu vas bien se tourner la toki zara kimia papa na Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tanguissa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa laba dona bino na numéro Oyo. Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Tozwani bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A. Nasengi yotambwisa ngai Nasengi yozala na ngai Natango nyonso nabelelaka yo Olo yobo manga Nasengi yotambwisa ngai Nasengi yozala na ngai Natango nyonso nabelelaka yo Sous télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Bote balandi ya émission na biso derrière le masque na chaîne na biso ezali chez biso TV télévision.
bozali ebele o bozali kolanda émission kitoko, émission o ezali ko édifier mabota, émission o ezali ko kangola ba vie ya bato ebele. En tout cas, nalobaki ke bo tenir biso regarder. So bozongo na toujours masquer bato monde o ezana ba réalité tellement ebele. Mutu muso ozala ko reconnaître mutu abimi libanda basali mutu mabe, boye ba ke makamu nyonso na charge tout. Et qu'il y a toujours na chez Biso TV télévision. Yango pour la raison ya sécurité, yango mon dozo tia bango derrière le masque pour que muto a se sentir libre ya koloba o ya zanango. Le mieux ya kosa les akaka yolanda ndenge mutazali koloba. Tango mutazwa na dikamuna ye, dikamuna ye nango tanga zoloba ezo permettre pe na yo ceux qui o se retrouver na problème wana. Oza pe na makamoko oyo saraka na ndenge du solo bazoloba soki o se retrouver ke na motema na yo okoki pe ko bongo na motema numéro ezali ko benga to ko sunga pe yo soki pe oza pembeni na basali ya nzambe o ba ko orienter yo okoki pe ko luka basala nzambe ba ko guider yo pour que olongwa na situation wana ndenge bible ezoloba racheter le temps car les jours sont mauvais tozomona ndenge mokili yango ndenge komi mokili komi kokende presque à la fin. Alors, c'est des moments, il y a que se repentir. C'est des moments, il y a que on a droit chemin. C'est des moments, il y a que le Zambi. Bibelobi, cherchez l'éternel Dieu pendant qu'il se trouve et invoque-le tandis qu'il est prêt. À Nzambe Balukakaye. C'est des moments, il y a coupé sa vie na yo, mobimba et pa Nzambe. En tout cas, émission Oyo, et zo kango da mabote bele, et za ko édifier, kota la yo mon côté, partager, liker, benga mutazali banda yebisa émission na biso to lingaka derrière le masque et bandi. Voilà. Tokoyi ko banda bongo te sans pour autant ko komisa mo kondi na bakondi qui est le créateur de toutes choses. Anabenga kaye un papa tellement responsable, un papa mature qui est le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth, le créateur incréé, il a tout créé. Mais il n'a jamais été créé. Voilà. En tout cas, le Kumuke Momassan Joli et Zonga Bobele et Painaye. Merci encore na président Cheikh Moukadi. Soki Mayele Onzamba Pesa qui était, mais Tozali Bosso la binoté. À cause de Mayele Boanya Onzamba Pesa qui est, Yango Bozali Koza édifié na ba émission Oyo. En tout cas, Zamba Lola Azongi Saya Mingi na Esika Oyebimaka. Tobo ça n'a pas été rentrée scolaire. Ah, banana biso, ya orpheline, na orpheline, ça dit bravo Jésus-Christ. Bazana besoin ya contribution na yo, même cahier, même stylo, uniforme. Bana wana pour que batanga classe. To assurer avenir ya bana wana o bazali ba président ya lobby. La ministre ya lobby Zambie na likolo akozanga te vraiment kopambola yo. En tout cas, bien aimé lisolo oyo ba yeli biso au papa inango eza vraiment des seulement très édifiant oyo ko édifier yo ou ko tirer pe leçon na yango. Voilà, tout ça déjà invité na biso na plateau. Papa déjà yé alobi non na sana makambo jo tukisanga maman dongo na moni pesa ko kimila te vina landa kabino nga pe na ina problème na nga bomeka kusunga nga ceux qui to na branché to landa papa na biso que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour papa. Bonjour maman biso journaliste. Tout ça vraiment n'est sur Royambayona derrière le masque. Merci, Pédant, merci. On appelle à toute semaine à Merci beaucoup, papa. Torio Sambela. Maman. Merci. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Ceux qui ont été, Seigneur, Torio Kozanisika Oyote. Ils apprennent na yonde au sangisi biso de susu na papa na plateau oyo. Tika ete nyonso oya koloba lokumu ezala yo. To telemedi nyonso eko confesser tron de grâce na yote ezala musika na biso règne à maître enseigné dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà papa, ndengo bengaki kolobaki kozana problème mon que zo déranger yo et je sais vraiment que o le kana derrière le masque pour que oloba yango yango to baki yaka. Voilà, soyez d'abord le bienvenu. Merci. OK. Malo baiser pana yo. Na banda su ko merci benda na bino baye. Vous allez bakolo ya émission derrière le masque. Si quand place il bato zo kabia donc to pe bato zo solution na problème na bango. En tout cas maman na li kaboko o penda ezali a passe pour la bomo ina ngai to pe o ngai mo na so mema to pe ko mo na kati na libota la ngai. Ya on a yebi ko mema pe ko ya na awa ezali solo boko ya vi na ngai andenge na kola ki nazaki boto boko ya passe. Parce que bota bana bosona la famille passe.
car la passe soit dans dès que tu débrouilles ko luka na ko jo mwasi et mwasi na ngai ayo ko ndimanga la lolenge nazalaki yepe le suspect la famille bango bazalika bata passe to ndiko bundana na ko luka nzamba sungi biso apamboli biso apesi biso mwana moko ya mwasi na komba croyance natana kitako na komi na mwana donc charge ndike yaki lisusu na passe makasi komona ke natana libande ko langai libota langa kotana libota mwasi kotana mwana nzamba pesi ngai na bana ko koka lisusu te na msala ona bana ko sala e ba ko sala passe soki mkolongo na zuma kasi ya kobima te nakomaki moto funa ke kofanda sika baninga bafandi tozobeta dame ba G6 tozoki kofanda na bisika ndenge ezala kaka ndeko tomela lotoko mwana batie kopo moko moninga aza 500 sombi tozomela ndambu tokifina nge komaki pena na pasi mais mokolo mosusu kotala moninga moto banda kofanda ne na nganda esalaki soki 2 semaines banda komona su te menge ezalaki so nake kobima nake koluka tala kozonga moninga azalaki awa ye tamolisi biso ye aza so na tante abimaki ye moninga azalaki awa ye taso masanga oyo ekuta awa tokinga mpe nakomaki na posa na mona moninga yango mpo asombela biso mpe masanga nga namelaka nzambe mpe ayeki kosala ngolu toyeki kokuta na moninga yango me komona na baninga na nga wana ntango bamoni ngai batuni nga ndeko mosala no nini ozosala nayebisi bango kaka kopo oyebi nga nasalaka wana babi estce kopo wana ya koteka bakombo lelo ti komi na age komi na mwana estce yango kaka okobokola famille nameka kotalisa bango ngabi boyebi kaka mboka na biso ndenge ezala pasi ke soso betili tosali mosala eza te nazomona so place ya kodiembela mpena kosimba eza te ngala bapense yanga nakatisaki bandeko nanga badai kotola bongo mpo bapesanga mbongo ebele na recharge baactivité to mpe na bakosala likambo nini mama journaliste bayaki oyebisaka ti komela masanga landa biso tokende kofanda ti komela masanga ya malili tika masanga moto place tokendaki kofanda tokotila bar babandi kotalisanga balobi ke wi lelo soki omoni biso tokomi boye tokomi lokola basponsor na bino toyaka tomelisaka bato na banganda tozalaki mpo niveau na biso sekoli kavela babaki wi eza malamu ndenge niveau ekoli seke biso nyonso tu seke fo boluka bobranche biso so mpe misala bopesa biso mpo te biso nyonso niveau ekola babi te kaka la vene tomelaka masanga ya nganda wana eza na mama moko so okutani kaka ozwi solution natuli bango babi ndeko na ngai donc bino ti bokomi boye kaka la vene tofandaka seke boza mitema mabe donc mama wana azoposa bino misala et pourtant bobiki na nganda tozalaka ebele boyebiki bafamille nde tusi tobandi tokola bino d'enfance ti tokoli boye bavi badifficulté tozalaka bozomona ote wana etali biso te wana soki moko olingi okende okutana mama wana sho ezalaki su te mpona monaki na dépense basalaki le même jour babandaki na nganda lotoko toke na nganda gene ta toye na bar bayebi kosimbisanga mbongo na maboko bapesaki ngai je crois ezalaki su 38 000 francs congolais babi osimba nano oyo eza kaka mpo okende otikala ndako mais soki oyetila poko toyebi te tokopesa ata $100 okende kosala babesoin na yo ngabaki oyo naza mwana mobali lokola sila botama mobali tika kaka na ndima nyonso mpo bango mpe baza mibali lokola ngai toyeba kokende pa mamango kotala natali mama wana bonango nakende komona spécial pa mamango te me komona ye kaka boye abindi kopesika mbote boye nyonso toye nango deja so zwi atuni mama eske nde napesi mbote nyonso naye nango sila zwi eske oyebi kati na ngai abi oye kaka ndenge baningano bayaki eloko mpe yoyelika yango wana namonaki su moyen na baautre mesa te mpo baninga bazalaki mpe siki place ngabi wi nalingi nakoma lokola bango ntango nabi nalingi nakoma lokola bango mama na bisinga wi kokoma bongo eza facile mais eza na bacondition ayebisinga eza na condition natuni bango estce condition eza nini baninga babi te mama ye bongo moto akopesa oyo bacondition mama yebisinga ike wi yo pena po koma na yo bien okoma le plus célèbre bato bamona yo motu bamona yo ki oza pena moto na kati ya bato okoma lokola bango mosusu mpe koleka bango fu oyeba kobima kaka na mwana na yo ya mwasi na bituni ngai moko ngabi mwana wana aza na age ya 6 ans croyance fille nanga 6 ans na boti la pasi akangambaka na maternité mbongo kutu mpona kozwa nateka biloko bilamba na ngai nzoto na basapatu mpona bimisa bongo na ngai na maternité estce nakobanda boni nayeba kobima na ye eputa mpe mama na ye estce amona ngai na bimina mwana na ye estce kozala malamu
chose ça les a quitté même si le kola zaki dans les besoins ngapela ko makaka le plus célèbre ba yemba ngaba mona ngai tabaki mama na ndibela ko sala yango takutoba ko bimana baninga bisinga ki fona zunga na ba 22h pour tout kutala kapso mbala pesa nga asala nino ya digi asala pona ngai betana bimela tuni baninga ba vie sama bete biso beto sala yango mais royibi kaka sagesse peut intelligence ko yayo kaka royibi ndeni ko sala pona mwana yo mama sala nga passe tawona bimela ko mina ndako la fandi tselinga biluko ko lia ndenge mkolongo pe mama to kisene matembele na mo likaya batumbaki na bisi posa ko leza te nga so na ko lia kaka preuve ba 22h atuka po ni ngabite na zala kope mo boye batumo ba lakaya ngambongo dok so na mo ndenge ko pesa nga petia ko lia na fa ba bio zano kaka boye so to bela ba lotokola yo za kala ba paso ya kala ba idée da ba projet yo isala bangate ngabituro yo vena nzamba ko sala kamoni 22h beti na kepa mama wana mana ayeba kopesa nga mai ayeba kopakola kaba biloko bona nzoto ayeba koloba waso biloko na kosala ba cérémonie na sali ayebisinga na kende lokolo na 22h lelo 22h lobi yibo ko mona ndenge kaka chachimo ko takati na nzoto nayo takola mona kibongo nazongi na ndako nazongi courage ayesa mo sala pesa biloko lalia lobi nazongi de kope moko po wone komaki bakomi kopesa ba malo moko ya assurance espoir pa moi mama po za courage ba keseke papa lobi venait de rajouter kope moko ba robima de na ba kindenge ni pona ba convoquer moi sila ngai moi c'est pas oui na bisa ko za na courage tika kama nganda woni siko yo kagame na mutokei ala ke lobo ko comme ça les bien yo tanga me fanda ka boye ba kombo na sala ko teka ya balabala bonde za propreté ngapela se bala sala ngote na ndanga ko seka mabanda ka jole ba na washoka yibaka oza katila nga bila yibite nyoso to na zaki pona intérêt ya libota nanga libota na ye ko tala pe foyer nanga moko oyo zaki nango tako tokomi kuna tobina baninga tokutani muninga kaka wa mema ngai lokoya ko le fils le babi oyibi kingala ko fela madame oui ezala bebe condition ba pesa nga pona ba osala makambo na salaka je peux vous ça bien faut ça makasi lokola mobali faut ça ka geste bon faut ça ka likambo boni ka poko mapena otamana mituka banini faut ça ka likambo yo grand prêtre mère a biso ebe kondima ufanda kolala kolamuka na eko sacrifier mama croyance mwasi na ngai mwasi na kataka kufi batie la morgue les deux familles fandi tokomi kobunda la baluka bambongo vo basala badini ekomi ya tirema ya koswana ngai moko la bisi na baninga na ngaba lobi pas question buta contribuer te biso moto kunda mwasi na biso au fait de zibo alobaki bongo bango ba biso to ko loba te poto za baninga yo moko beta to le take mobali na ye mutu moko ta 500 bongo na ye biso yo moko kunda mwasi na yo na mona ki ba te ko suba telemela ki ngai ezala côté la ngai ezala côté mwasi ba bi lokola mwasi kufika kabo malade ye bani te seke ye moko yebi akunda ye na bongo nini pour la famille libota kama na benga ka sunga na ye ba lobi fe mato yale la ne kaka wana yesenga belela boy ko senga le bya kunda mwasi na ye oui takunda mwasi na ngai tango to benga ba famille ba panza ba so biloko mwasi famille mwasi baboya bayate basala seconde bazala ki ba pesa nga ba condition sokola bani baboya kala bango ngana belle famille nga to tukala ko yoka la soute na tala pe famille nga libota la ngai maloba bebi maka wani le pesa nga pe passe la monga bango nga ko tela ngai bazo batumo ko ba ko disposer nga pe sous devant partout ba ko sepelate na tika bango sika la je suis dans la croyance to komi ko fanda na ye na bokoli mwana na ngai mwana kobi ko bimana ye mwana o nga moko na boti pela ko remarquer que soki na bimika na croyance soki na zonka na ndako na sambetu na nga wana mona bambongo ebele bambongo wana soki na tangi bambongo wana mona ebele ekopesa nga soki bosaki na soma mapangu na tongi bandako na somi ya mituka na komi mutu mo bakela sope bataliban na babilamba babiloko ebele na komi kosala voir même na musicien bakomi kobwaka ngai soki na bimika na croyance bambongo fo ebele poni eza condition oyo mama na yeba ekopesa ngai wana azalaki na age wana na bandaki na age zaki ntango wasa kufi ba 6 ans ba 7 ans ba 8 ans toke déjà de tala bando na 6 ans ba 7 ans 8 ans de lokole zaki ka ndako tozanga ngai moko na mwana ngai yo na osala capable ya kosala nyonso na lingi
tiri mwana ekokola na bimaka na ye de mbongo nanga pona zongo pona mwana ngo peda bien ofuna kushika kana mwana nga croyance m'a donné ti mwana zokokola mwana pusani ayokoma na âge à 22 ans 21 ans 22 ans mwana ki mwana pa comme ko luka ko bima libanda mwana pa comme na ba camarade na ye mwana comme ko zombongo na ndako azoki ko sala ba ambiance soit que la boîte ba yemba ye force na oya lingi de soko kushika na mobali wana fa kufa la chambre donc ce mobali wana kufi ngambo na remarquer place ça que oui kamongi sango demi le soka zongi songa na kushika na mwana nga croyance donc il faut jouer étoile ya mutu wana que ce soit ba âge na ye baba kamone no sto salaki nango fait comme yangai c'est pour cela bana ko renier bana ko maka mutu depuis célèbre ba tozo mona ba voyage pour vivre mwana pas comme ko sala et m'a donné mwana ndako zo bambonga zo kabila mibali mais mobali ko dingete pour apesa mwana ngambongo OK mwana na zo ka bambonga ngande ko na pesa ba mibali azo sala bango besoin bango tout mais so kaka ngai abimina bango nde wana nde banoza ba bénéfice pour la ngai mobali fa kufa mais le ça n'a pas signé par un journaliste pour la mission oyo derrière les masques via resala makambongo via comme la mbongo ngo via kotala boye nazomona ke lelo ngai ona tikala nga moko libota langa tikanga belle famille bokisa ngai bata soki la kufi lelo pour la kufa la nga wi na yebi nayebi ke nazokufa na ngai poza na condition bapesaki soki kaka obi koalecte bavérité tokoloba na bato yebaka eza suka na yo yango na ye awa pena bino tokope epesa na solution bosala lidi boluka eloko bo mpola ngai mpola mwana nga surtout mwana azomona ya su te le mwana nga banda bimbaki akenda ata na bengi ya telefone ayambaka nga su te mwana komosala n'importe quoi donc mwana komosala bavie oyo ya ye moye mpe lisusu nga nabima na ye ke mpona azwa bambongo ya eza te apesi mama journaliste soki kotala malamu baninga oyo nyonso to bamemanga na nzela wana ata moko te azali bango nyonso basila bakenda soki otali baimmeuble batonga babio bazala nango bamituka ata moko eza te yango eloko ngana osati na bibo ngai yo mpe nazoyebaka alobi na kokende ngai yango nayepa na bino nazwa solution soki nalali na butu nakomona bango nyonso to baye basekle ngai bazoloba nini baye kozwanga bamemaka kaka place bango bazali yango naye mpena oluka solution mpola ngai soki bamemaka nga pa mama wana mais kasi kote baza lelo bango baza bamemanga te yango naye kofese mpena epa na bino yapasi mpena zala na kimia papa zala kimia muna atanga monso ozoloba na otala okalme zala na kimia zwa kimia nzambe apesi ona kimia baba sokoka su te kaye po toke mpena okelelanga biloko tuna zala non zala kimia zala kimia papa na ngai solution ekozwama lokola okimeli epai ya nzambe vanda papa vanda s'il te plaît vanda papa ok vanda Vana kimia na osenga vraiment mutema na oyozwa kimia s'il te plaît nzambo azali le prince de la paix apesa na kimia kati na yo jwa kimia. Maintenant si je comprends mwana na yo depuis na âge ya 6 ans donc bapesa ki condition o bana ko bimana do bana ko salela ndi mwana na yo pona mbongo na la gai na sala ka mwana gai OK do yenda bando peso ba chance ba chance mbongo la soki kaka na bibi na yende tala zona ndako na kuta mbongo ebele pe de fandi penda wala. Maintenant depuis âge ya 6 ans si akoma na âge ya 21 ans donc le 22 ans ayebisa ki ata famille moko te to kota ya mama na ye makambo yo bande ko sala aza ko informer te ayebisa ki ata motu te po ye pas être sur la relation ba famille te ko de ko la ki de monnaie déjà ki ngasa ko na mbongo ko la pe famille na ngaba bandola ki ngai pe côté ya mama na bango bandola ki ye do mona ga ko sala makambo ya lingi libanda dengi ba video ko libanda ko sala bien sala baninga na ye na ba relation ya zo libanda. OK maintenant ndenge ya bana okende ko bimana mibali libanda donc yo zalaki juste canal ya zalaki juste canal na yo po yo jwa ka bétoile ya bala mibali ya bala mibali ne surtout ya na bimana bango ata bina papa ta jeune ata nani donc ça c'est ka ngana ya kuta na ye na zo biloko ne surtout ya bala mibali ya bimana bango. Tout cas maintenant ye mwana zomona na te mwana zomona na te ata la bega téléphone bo ipenda azo répondre gati azo yamba te em so mona pe bo bu na bito so cheka na liste noire na ozo été
abima akima na ndako. Akima na ndako. Oyoka ye kaka tobona ki mwana na yo concert bo azalaki place bo azalaki. Aso ba tibona bona na te. Sikoyo naningi vraiment naïba po koloba oui. Oyo lobi naningi vraiment naïba sikoyo eloko ememelio awa. Est-ce que oye kaka parce que ozomona mwana na yo te? Eloko la ye mama da utu websa yo eloko liboso oyo vena ipesinga na kobanga o penale ye lia soki na lali azola supongite eloko biso na lali fona otaka mona ka baningo memanga pa mama wana bazoko réclamer ke ba eko zwanga to kende ngala bango esika bango basali bango pe bakufa bango no sotu ata mutatika na zate taka saboka obso kufa accident bo salama ka ke mutu ke zo pela moto baye ye ba fona kapu na ye mo ka zika ke yi bususu kana ndaku kaka mbongo bosuki de besanje salami ndako esike pele mbote oyo ya yoga ngi bonga piquer crise akufia kei de bakufa bango sota mutu mo azate oh je vois so nga ba so nga so la li papa so la kene ga po ga ça fait mal, ça fait tellement mal. Ako siga pa mama wana siku ba so la kende Oh papa zala na kimia tu as vraiment kimia na senga yo vraiment Joachim ya lokola lobi okimeli awa po oyebi ke okozwa solution eloko liboso na oyebisa yo solution wana ngam na opesa yo te mais muta kopesa solution eza nzambe oyo okimeli ba yebisa nzambe opesa solution mais avant ce qu'on nzambe wana peso solution ozoluka il faut ondima ye na motema na yo mobimba il faut ondima ye na motema na yo mobimba parce que makambu oyo lobi oyo sala eza vraiment makambo na koloba eza tellement passe po okoma oza na minute na baka oza na ngambu ya diable ozali agent na ye parce qu'il wana o détruit ba vie ya bato ebele o détruit pas seulement ba vie ya bato ebele pe vie ya mwana na yo moko pe mwasi na yo moko oyo sacrifia pour que ozwa kaka ou ezali richesse na oyebisa eloko moko na oninga totanga yango na oninga vraiment totanga na mokanda ya proverbe 10 olandanga très bien olanda mama lisono esalinga tellement pasi mais nazo ndima ke nzamba obikisa o proverbe 10 chapitre 22 pardon étant na proverbe 10 chapitre 22 verset 22, pardon, je lis la parole du Seigneur. Bible lobby, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous l'avez dit très bien. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. L'anda très bien. Bible lobi na biso ezali lipamboli ya nzambe nde mutu esalaka nini e enrichisaka mutu yango nde etombolaka mutu yango nde esalaka ke mutu amata de plus en plus pe lipamboli ya nzambe eyaka na chagrin te eyaka na pasi te ke nzambe apesi yo po obanda kosakrifie bato nzambe apesi yo to banda kobima na mwana na oyo ya mwasi to nzambe apesi yo po lobi bato mosusu bakufa innocemment non ntango nzambe apambolaka ntango nzambe apesaka mutu il faut mutu asani ase réjouir mutu akoza so na kata souffrance te mutu akoza so na kata ke nalalaka pongi te na kataka pongi minuit non lipamboli ya nzambe yaka na bonheur mais pour que osimba lipamboli ya nzambe papa esengaka kozala na patience oyebeli okoni diable asalaka aolakisa yo lokola neti ke oyo apesi yo eza ye nde apesi non mapamboli nyonso oyo ozwi bamituka bandako oyo osombi papa eza kaka gloire oyo nzambe areservela yo des fois nzambe apermetaka biso toleka na betape moko difficile exacte parce que nzambe alingi biso te betape difficile wana epermetaka biso po tokola
tozwa formation pour lobi ntango nzambe akopambola yo obebisa te. Lobi ntango nzambe akopambola yo gloire ezala ya bato ya mokili te mais ezala ya nzambe. Est-ce que ozolandanga? Omoni oyo diable apesaki yo gloire eke wapi? Bayembaka yo. Gloire eke wapi? Na bamasanga. Gloire eke wapi? Mwana bana kopesa ba mibali musu pozwaka betoile na bango. Wana diable, le Satan, nde aza ko se glorifier. Olobi okoli na pasi. Obotami na famille moko zaki na souffrance. Papa, nayebi histoire na Bible mutu moko Gédéon. Zamba zomo na famille na ezaki famille moko plus pauvre na kati ya Manassé. Mais Zamba zo benga mutu wana Gédéon bi il est un vaillant héros. Hein? Malgré souffrance, oh ezaki na kati na ye. Malgré que bene komona ke azali pauvre na kati ya Manassé, mais Dieu voyait la grandeur en lui. Est-ce que vous l'avez? Dieu voyait la grandeur en lui. Zamba bene komona lobi ya Gédéon, que Gédéon c'est un vaillant héros. Un jour Gédéon a kotana mutu akobikisa kalibota. Na nzela na ye libota pe kobika. Elingi koloba te siko leka na pasi nde lobi ke okotika na bongo éternellement. Bible lobi il y a un temps pour tout. Hein? Il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Aujourd'hui tu peux souffrir, mais après 2 ans, Zamba ko sekisa yo. Yango Bible je le banabiso, cherchez premièrement le royaume des cieux. Hein? Cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux. Nyon souhaitikali eza matabisi ya pamba. À quoi bon de gagner tout ce qui est dans ce monde et de perdre ton âme? À quoi bon? Yo ano lobi ba camarade nyonso bandako ezika. Ba mituka ezika. Ba entreprise ezika. Ba gagner nini? Lelo âme na bango eza wapi? Na enfer. Lelo awa soki Jésus-Christ azongi baza obligatoirement bakokele direct en enfer pour bakufi ça que se repentir, bakufi ça ko yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cherchez premièrement le royaume des cieux et loko Seigneur qui kosa tango moni ozana vie à pasi, vie à souffrance, papa ondeki ozande na makolo ya Nzambe na luka Nzambe da pambolaka. Nzambe nda fasonaka, il est le grand potier. Yenda pesaka forme na mutu, forme ou ali ko pesa forme. Oyebi histoire à Joseph na Bible, autant à Bible n'est-ce pas? Est-ce que autant à Bible malgré ba makambo zaki na ngolo la Bible non? On a même ba magicien ba utiliser la Bible. Joseph a saki na promesse à travers bandoto on Nzamba bande ko lakisa ye. Bande kwa Joseph ba ini bateki Joseph bakele na ye kuna na pedenanda ka Potifar moi sa Potifar alobi ke Joseph aninga bimana ye banzela onzamba lekisa ki Joseph nyonso na zaki pona gloire à Joseph. Joseph pasali de prison 12 ans na prison depuis bakanga Joseph. Quelle souffrance na kati ya prison, mais après 12 ans des amba qui ko sekisa Joseph. Le logo mona pasi peut-être pas chose mona eza degré ya élévation pe nzamba bombela kiyo mais nous zaki kana patience te ya kozela temps favorable ya Nzambe. Il faut noter que temps favorable ya Nzambe nde kokisa na vie na yo mais tu as pressé yo ko kota kisi ya kozwa o ezali futilité ya mokili oyo nyonso mama na pesa kiyo ezaka ya yo. Nyonso mama na pesa kyo ezaka ka ya yo oyebi dia basala radine apesi na gauche azui na droite asa nini abombi à la kisho gloire mais ben convenient ya gloire na opesa yo o la kisho te akwa ko la kisho ngo plus tard tango déjà on dimi ko kota na alliance na ye ale abandi ko la kisho tu dois faire ça, tu dois faire ça ko tala le vie ya mwana na yo e baby. Papa ko bimana mwana na yezam abomination papa. Abomination. Oyebi peuple Moab. Ceux qui ba Moabite ba la keda maki mabe parce que ba bima ki na papa na bango.
bana ya basi bandima bima na papa na bango yango bilakeli mabe wana ngo moni peuple moabe taki peuple moko maudit eska Rita bimela Rita taki moabite Rita limaki na linie ya bato babima na papa bisika bilakeli mabe bandaki donc on maudit vie ya mwana na yo sans le savoir. Le même si mon ana kimi azo mon ana te, mais tu as gâché sa vie. Mon ana roba la terre. Parce que yo na yebo comme déjà moi c'est un mobile. Et ça na alliance et ça na mis entre bino mi balé. Et ba vie ya bana mi balé au moins na moi ça BBC. Bana mi balé wana ba père de foyer peut-être. Ba koti ma belé pour na ye. Et là on ensenga yo papa. Bible lobi na Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait de la vie éternelle. Moni kolo Yesu, oya keli mokili oyo. Andimaki kopesa mwana na kaka moko ya likinda, po yo bika. Ozolandanga papa, po yo obikisama. Atali mabe na yo te. Atali nyonso ça quel que soit ba crime oyo commettre, il est un papa responsable. Aboya ka mutute, il suffit muta reconnaître ka mabe na ye. Si tu reconnais seulement tes péchés, tu reconnais seulement que au salaki mabe, oye na motema na yo mobimba, il est un papa responsable qui n'abandonne jamais ses enfants. Et loko na kosenga na loko la ya ndimaki kokufela yo pozwa bomoi. Donc muto akondimela ye c'est que muto na kosani ni akokufa te. Mais à cause de nini bon ya seko. Est-ce que on dimi ko yambaye le ko la kolo mo kondi pe mobiki stayo. On dimi yango. On dimi maman. Parce que Bible dit si vous confessez vos péchés, il est juste et fidèle pour vous pardonner. C'est ce que la Bible nous dit. Tu as confessé. Yango na lobaka confession na repentance et ça deux choses différentes. Tu peux faire la confession mais makambano tiki amote. Mais quand tu fais la repentance, ils ont aujourd'hui une résolution à ne plus le faire, à ne plus le recommencer. Demandez aussi la repentance sincère, car la repentance est la clé de la réussite. Et où t'as motema na yo, et c'était parce que obanga kokufa. Non. Que no obanga kokufa, yango na ye ko confesser. Et ça dit oye ko confesser pour on image Jésus-Christ avant dans la vie na yo azwa possession on ngo zawana et ça na ba hôtel les na njoto na yo il y a des hôtels maléfiques où ça na njoto na yo. Est-ce que vous comprenez? Non, comprenez. Il faut donc détruire ba hôtel parce que ma ko na yo kota na ndako wana il y a eu des traces des hôtels où ils a placé dans ndako mama wana. Même ndako na yo, il y a des hôtels parce qu'il y a des esprits où il y a qu'à visiter yo. Au même mon lili na vie na yo. Il faut nous détruire ba hôtel maléfique. Avant ya kokota na délivrance, il faut nous yo ndi mana motema mobimba. Azo tout na on juste papa. Oye awa, ondimi ko pesa vie na yo et pas ya nzambe. Ndimi ma. Tu es sûr? On dit qu'on abandonne une chose à la kina. On se dans la tiki dans la sauté. Quand c'est pas moi la sauté, bon ça soit comme moi de la tiki dans le sauté. OK. Le kolo era motema mondimi ko tika yango. Le kolo za awa tropé sa yo ba programme ya prière. Ou aweza na plateau mamuse mambolo ba awate hein mamuse za auto so la biso na sima ya émission il faut on kana procédure ya délivrance donc balon na repentance babilo ko nyonso e même ba pesa yo so ke zali il faut ya nango faut ya nango oleki na repentance et puis to programmer au ba jour ou ko senga ke balandela jusqu'au délivrance mais pour na mwana wana soko tiki akoiko kufa omona soki yo biki mwana wana atikali ka bongo yebake bakoluka balandela mwana baoluka balanda mwana bazwa soko mwana na place na yo. Est-ce que je comprends? Donc mwana ndenga zana vie na ye commis en danger parce qu'il faut te protéger pe mwana yo sunga biso sala effort tant que papa luka mwana place nyonso azali hein Lukaye, même numéro de téléphone, même ma camarade Luka Bango.
ça l'effort où il a biso mwana awa il a biso mwana a to ko sola na ye nzamba ko bela biso to ko yebisa ye pe mwana aleka pe na ba séance ya délivrance po za yo kangolami mwana pasa nini akangolami oladinga papa en tout cas zala kimia koloba te ke ndenge na obima ana kokufa okufa te lokolo komi awa nzambe na likolo amoni motema na yo okokufa te kande na odéclarer okokufa te bakomona yo pe lisusu te okokuta pe na ndako wana okoya pe lobi awa na rendez-vous na biso okokufa te kaka ndenge na lobi esalami bongo dans le nom de Jésus-Christ. Même ici bazotala ba miroir kabbalistique na ba appareil de communication bazolandela no bi bakotika la komona yo te pe na détruire ba caméra cachée na bango ba miroir kabbalistique na bango na pandi yango moto moko ta ko identifier yo kaka ndenge kimi ne siko makana Yesu et couvrir vie na yo mobimba tu le boko ya comme ça to kenena yo na place sengeli ki olandela ba délivrance na yo. Vous comprenez, papa? Zala vraiment kimia, ok? Zala kimia, kole la le sous-souté. Yeba ke nengo komi awa, zamba ju protection à vie na yo. Voilà. En tout cas, Bandeko Balandi, merci beaucoup. Bien aimé, car nenge ni besoin de balabiso racheter les temps, car les jours sont mauvais. Ba papa, ba maman boyoka. Et ça, ce qui souffrance, et ça na vie na yo, ndeko tinda yo olukakis. Et c'est ce que vous avez makambo simbate de permettre yo okota bonganga. Non. Peut-être nzamba permettra bato ba souffrir. O ebite on zamba réserver liboso na yo. Tala ba héros nyonso na Bible ototangaka. O ngala naza lokola Joseph, naza lokola Moïse, naza lokola Abraham, naza lokola Nan. Baleka na temps o ezali ya difficulté. Ba traverser des moments encore difficiles. Yango lelo auto tanga bango ba héros. Toujours nous la batou pour mon azo rouler na voiture pour atongi ba immeuble. Mais au yebite ba etani o ya traverser na vie na yo pour atonga ba immeuble wana. Totika ko envier. Ndima condition nyonso o zanango. Il y a un temps pour tout. Et ça na mokolo nzambe soko ba sekisa yo akosekisa yo. Souffrance, et ça donc là et permettre à biso to kemba to sa formation. Et ça donc là escalier permettre à ngana automata. Lobi nango et ça la kaka meilleur. Alors yo muto zo de kaboma difficile okota kisité, okota bonganga te. Pe sa confiance dans Nzambe. Peu importe vie na yo ko changer. Peu importe Nzamba ko répondre yo kaka. Ba prière nyonso sala kanzamba bosa na kate. Ezana mukolo nzamba ko yanora yo même yo moko ko kamwa. No senga na mutu nyonso azwa patience. Toza na patience, to pesa confiance na Nzambe. Mais à quoi bon de gagner nyonso zana mokili oyo? Et bon ko bungisa bombo ina yo. À quoi bon? Cherchez premièrement le royaume des cieux. Ne vous inquiétez de rien. Nzambe ye moko ko za soya o etikali. En tout cas yo muto zo na ndabiso, soko moni o se retrouver na histoire oyo. To olinga ko kota bonganga. Okele ko simba, ne le fais pas. Le ba o e simba yo. Ko pratiquer yango te. Ceux qui peut so kotaki, contacter biso. Ceux qui posa musika luka basala nzambe o baza pembeni, ba ko sunga yo pour que obima na problème oyo. En tout cas, merci beaucoup. Na confiance au bopesi biso, na lisolo kitoko papa ye yango, moko na moko attirer les sons. Moko na moko atala iskani na koyaki atelema. Vraiment, Nzamba boya kamutute, asana besoin ya mutu nyonso. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. La fidélité au bopesa na chaîne où ils chez Biso TV Télévision. La émission na Biso derrière le masque. Zambalo la vraiment apambola bino vraiment le sous ya koleka. Merci beaucoup papa. Na confiance au PC Biso nongoye. En tout cas, Nzamba pambola yo pe abomba yo. En tout cas, to komi na suka ya émission na Biso derrière le masque. To zala ki ebele ya kolanda émission oyo na mabota na Biso. En tout cas, to partager émission oyo, to liker, to s'abonner. Nzamba kozanga te ko pambola yo. Mes remerciements toujours à Denis Mosolo qui est derrière les caméras, à mon réalisateur, à Nabosa Depete, louange. Hier sera Monica ka maman Mosakoli donc louange à tout Saranga Ming, je l'aime beaucoup, je
les salue aussi. Merci beaucoup à Cordon Eli. Merci beaucoup à président Chic Moukadi pour la confiance pour y appeler sur maman héroïne. En tout cas, merci de sur na prophète Eric, la maman Wechi. Merci pour la confiance. Merci de sous na ma mère spirituelle na lingara jamais kozangi ça pour ceux qui veulent ma mère héroïne et ça ponaye maman Déborah en tout cas je l'aime beaucoup. Merci à pasteur Isaac, merci à Papi Teke, merci à Maria Oambe, John Chembo, Papa Saleh, Trésor, que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas nazav toba boza tellement ébélé tobo sanate Thomas Fabien a fait qui papa programme Yamatanga et Kobima vendredi. Donc vendredi des alliés veillée mortuaire, samedi des alliés enterrement. Tobenga Thomas Fabien tout fortifié, Zamba kozanga te ko kanisa la pebinomi. Christ TV Sarah la bossa de biloté, que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve à la prochaine occasion. Bye. Shalom bana Osana kombo na ngase Gladys na eko pesa témoignage na ngana oyo nzambe ya Osana asalelinga bande konanga na bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate lorsque baninga baza peni nanga bazoteka kasinga na banda koteka te bande konanga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance na kene kotambola pa basala nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur bande ko babande ko senga ngaka se bambongo kasina sila ki kozwa délivrance te lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bande kolanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bande kololingi nanga ekoteka échangeaki na ke kosomba biloko nanga pour la première jour na sombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alisimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Osana esili wana te bandeko nanga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka ba visa partout na ke na Allemagne na ke na France na silaki kozwa ba visa te na bandeko kozwaka toujours ba refi kasi papa tango alekiselinga ngo délivrance yabisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko na kie kokotisa passeport nanga na ye na moni na zwi visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka o nazalaki na koti na kati na mboka o esika naza yango na eko kumisa mone na nzambe na kati ya Osana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris na linyaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala na banda kosala esika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba esika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus tant na kutani na prophète Moïse na leki na délivrance makambo nanga efongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable donc na lingaki na remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Osana pour na enseignement na suivi bapesa biso chaque jour na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makambo na bino kofungwa ba pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout koluka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto